Sali bandeko na ngai, sali batu nyonso bolanda Irsil Otelo TV, mbote na bino esika bozali. Bandeko na ngai na video oyo na yekolakisa bino akei nini ndenge nini bayambi Belvi na matanga ya yana biso Gabriel Bolembo. En tout cas wana bomoni na video wana ezali ndeko na biso, mama na biso, Poutine na biso, o tolingaka mingi na kombo ya Belvi Kandi mama social. Batu mingi ba mitungisa miaki, batu mingi ba mitungisa maki, batu mingi ba kanisa kilokola Belvi akoya matanga ya ba Gabriel te par rapport ya comportement ya Gabriel vis-à-vis na mama na biso Belar TV. Alors Belvi comme azaka na ye mwana nzambe, azaka na ye vraiment na likambu na mutu te, akipara na ye ba problème te, ye otomoni ye na matanga ya mama na biso Gabriel Bolembo. Belvi akiparate ke o koto balinganga te, o koto bafinga kanga, o koto basala sondeni. Kaka nde babengaka ye mama social, nde kaka babengaka ye mama social, mama ya motema malamu. Alors yeyo aye na matanga ya Gabi. Ye biso tobengaka ye mama ni mama. Bango kuna mama ni mama na bango eza mama Olive Lembe, mais biso apenza mama ni mama na biso ezalaka nango Belvi Kandi. Alors, et après Belvi koya na matanga oyo. Après visite ya mama na biso Belar na matanga ya Gabi, eloko nini oyo ebimi, likambu nini oyo batu babimishi lisusu na minoko na bango. Bande onanga mbote na batu nyonso obolanda Irsil Otelo TV, esika nyonso bozali, nzamba lola a mona bino. Wana na pesi merci na batu nyonso obolingaka chaîne na biso, batu nyonso obosutenaka chaîne na biso ekende liboso. En tout cas, nzambe azali longo na bino. Bande konaza si botali video o bien, bomoni video ou bien, observant ou bien, bomoni vraiment comment bayambi mama na biso Belar TV, ba comédien oyo bazalaki wana tomoni Gabriel Bolembo ye moko abuti kokufela, tomoni mama na biso Nicole Bakata, tomoni ba comédien mususu, tomoni ba Ange Maisha, tomoni ba Ifoku Renate Ndaya, et puis mupanzi wana tomoni Marie Jeanne Bolole, tomoni ba mama na biso Liza bazalaki bango nyonso wana. Bande konanga motema malamu babota makanango. Motema malamu babota makanango. Belvi Kandi abota ma deja motema malamu. Toyaka lobelaka awa eza pona ko inventer te, eza te pona o soki nini, mais toyaka kolobela motema malamu ya Belvi Kandi. Belvi Kandi façon ndenge ya Gabi afinga ye, façon ndenge ya Gabi alobaka mabe pona Belvi, ya Gabi atombolaka sila, mais sila tomona ye na ba matanga te. En tout cas, tout le monde a asila na ba matanga te. Belvi Kandi azalaka toujours social na ba matanga azalaka wana, ata ba ofinga ye, ata ba oloba, ata ba osala sondeni. Mais Belvi Kandi azalaka toujours na matanga, en tout cas azanga kana matanga te. Mama na biso Belvi Kandi azanga kana ba matanga te. Matanga nyonso tomona kaye azalaka. Matanga nyonso tomona kaye a participera. Donc azanga ka na ba matanga te. Donc Belvi Kandi azanga kana ete, ata ekipi wana balingaka ete, ata o mutu wana lekaki na TV afinga kiye, ata o mutu wana lekaki na TV alobaki mabe pona ye. Mais soki kaka mutu ango akufeli to matanga moko eza quelque part omona ye wana aokende na ba matanga kokele ko visiter bandeko na ye na ger kaka ya ko soutenir. Alors après matanga quand nde baloba critique ezanga te, après matanga tomoni bato batali ba matanga wana, tomoni bato balobi, tomoni bato ba critiquer yango Irsil Otelo TV pe aye liboso na bino pona to solola likambu ya mama na biso Belvi Kandi. Alors ndeko nanga so ezambala no liboso otombe na chaîne na biso, ce qui vraiment ezambala liboso okoyi na Irsil Otelo TV, quand nde toyebisaka bino bo s'abonner, en tout cas au s'abonner. Donc ce qui est la première fois na yo au visiter chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi nzamba lola akopambola yo. Alors pourquoi vous critiquez Belvi, pourquoi vous critiquez ye, mutango vous critiquez amuna na toujours na ba matanga na bino. Donc o likambu azalaka toujours wana pona ko soutenir bino, mais bozalaka toujours bataliboso ya ko critiquer ye. Na ebite pourquoi ya Gabi alekaki na TV a expliquer ndenge azwi contribution à Belvi, na zwi contribution à Belvi, d'ailleurs apesi nga contribution na zwi yango na nko, na sali boye na nko.
na ba niveau ba Belleville na ba niveau na bango pende bazana po Belleville za la patron na futa ba te belé na compagnie na ye. Alors na ba niveau na bango ba batu moko te ba zaka batu mo ya kofinga quand tout moment ezara bien te ke batu mo ya kokitisaka ezara vraiment bien te. Mais tout monde na ngambo ya Gabi alinga ming ko kitisa Belleville ming ko critiquer surtout ceux que bato ba uta na famille bota dès que basali mwelo mobe balekisi na TV o soit basala ki émission na bango o soit basala ki mwa vidéo moko boya kokumisa mama bango to mona directement mutali boso o asala ki émission ezala toujours ya Gabi mutali boso o asala ki émission pona koya kokota makambo wana ezala toujours ya Gabi. Mais balobi baye barabaninga malamu na tangwa pasi ya Gabi omoni motema malamu o Belleville la kisio lelo soko lekisu na TV pona koya kokitisa famille bota to pona koya kokitisa Belleville en tout cas batebele ba oseka yo batebele ba oseka yo batebele vraiment ba oseka yo na matanga ba ya Gabi ba comédien mingi ba yete. Pourquoi ba comédien mingi ba yete pona comportement ya maman na biso Gabriel tolo bato ye bakova na bato quelque soit teto mesana ne bongo ya loba kaka meza ba maloba musu e blessara bato e ba maloba musu yo moni na lobi na ngaka na muninga na nga comédien na lobi na ngaka na camarade na nga comédien mais ça le savoir que maloba o yo lobi wana e blessé ye e kotie na motema e pesi e passe tanko yeba ke maloba oyo lobi wana ekotie na motema epesi epasi yango bomoni na matanga ba ya Gabi ba comédien ebele bayete na veye mortuaire bomoni bino moko bate bele bayete po nini comportement ya Gabi mais to moni baba batu nyonso basala repa mama na biso Belleville quand to moni bata famille bota bazala ki wana malgré munoko ya Gabi malgré makambu ya Gabi malgré koloba loba na ye mais to moni bata famille bota bazala ki wana pourquoi bazala ki wana baye kolakisa bolingo po mama na bango pe azalaka mama moko ya bolingo azalaka pe bolingo na batu na ye atalaka te ke o muto asalaka boye muto alobaka boye po normalement ndenge ya Gabi azalaka koto asila ndenge ya Gabi azalaka koto asila ndenge akumisaka sila ndenge asala makambo nyonso Belleville azalaki mutu moya te po likambo soki ezalaki ata vice versa tolobi ke o ezalaki nde soti matanga ezalaki kotaba mama top to matanga ezalaki kotaba mama na biso Milo carrément mama sila linga ya te voire même kutu matanga yango ya Gabi mais tomoni mama sila te donc pour dire que ba comédien bazara na bango bongo mais mama abiso Belleville kandi azaka vraiment na motema na ye ya komikitisa azaka na motema na ye ya malamu akipara na ye vraiment ba problème te mais dit koloba te ke na lobi te ake aussi la mtakipa ba problème po bino moko bozara na bino na matoyi koyoka nde mususu na boyi nanga boya kokomela nga ba commentaire izanga tina na boyi nanga boya kokomela nga ba commentaire ezanga tina po bino penza boyoka na bino nde mususu okoyoka balobi baloye obaloyo na ndenge no badi kokoma ba commentaire na ndenge no awanga na olobela kaka bolamu ya mutu awanga na okitisa te awanga ipe nazo palola te mena olobela bolamu ya mutu babito felicitaka to lobaka bosolo to felicitaka pe so moni mutu osa pe malamu obetele maboko ezaka te to sala assembla pona kifanatisme to ko sa assembla te to beta maboko kotango eloko wana ezali ya kofelicite to felicite Belleville kenda ba matanga ya batu tu azalaka tanga ya batu nyonso ya ba comédien nyonso o comédien akufeli o comédien sali Belleville azalaka na ba matanga preuve nekuto ocho mwana matanga ya mama ya koko ba Grâce Luzolo njoka kana matanga wana basali pe théâtre o ya Belleville zoleka o titre na ngweza présentation kaka na matanga wana to moni pe ke basali théâtre na matanga Grâce Luzolo malgré akufelaki mais bazui matanga ya ba Grâce Luzolo ba baloli basali yango kwa théâtre ba tourner pe scène kana matanga wana ezolakisa ki professionnalisme et lakisa ici kawana. Alors bravo na Belleville kandi to félicitaka kaka ba ya ko féliciter to yaka na biso kabula ba comédien te na loba na chaîne na biso mais to yaka kusangisa ba comédien na biso na ba comédien musuba na bolingo na ba comédien musuba na bolingo te sko bolingo o to mona na ba comédien nyonso ndenge to mona ka ba comédien musuba za bolingo musuba za na bolingo te to linga to mona bolingo wana eko mana ba comédien nyonso to linga to mona ba comédien so ba koma uni ba sanga na unité wana yango nde to lingaka lelo batu musuba yeba tanga ya Gabi te po anini pona barando or soki ya Gabi zaki muta barando te alinga mona peut-être ba comédien nyonso balinga ba sopane na matanga
ba comédien nyonso balinga ba supane na matanga botika barando eza na tina moko te lelo barando lelo ya gabi akoma lekibo alobi bwe afala lobi barando ona nyonso euta kaka pasila na belle vie barando bata théâtre nyonso euta kuna sko ezali kama vérifier nani azamabe nani a créé problème nani a créé barando alors ba comédien bino mo boza mikolo esengeli boye ba botali entre sila na belle vie nani a créé problème nani a créé rando OK muto a créé barando pona ba comédien bo vandisi bo bimeli ata bino so bo vandisi bo lobeli esili mais bino bo bangaka mabe na bino ba comédien bolingi ko banga yango nde problème boza so bomoni mwa ba pesa $100 yo wano yo kangami ata ba ofinga mutu moyo longo ezate po nyo ibike na kozwa mwa 100 na kozwa mwa 50 okoti kuna rythme pe ofinga me yo mutu finga kana ote okoti po ibika ke na kozwa te alors motema malamu a mutu il faut to yaka kolobela yango to mona kina Jérémie Shabani nazo bandela ko pesa bino explication malgré no baki funa sela yango analyse ya yango moko Jérémie Shabani ye wana malgré batu balinga batia kisongi na ye piye na mama na ye belle vie kandi malgré batu bayaki balobaki lelo so Jérémie Shabani afongoli bureau na ye ya production ezapo na ba conseil belle vie kandi ye moko alobaki yango ke babloka malamu to landaka ya mabeto bwaka aloba ngo ke ngana copie bizela otala ba orphelin bizela otala ba kofeta anniversaire na ba orphelin kofeta anniversaire na ba veuve a copier yango epa ya belle vie kandi tanga monika komi komata sali pe bureau production na ye ndenge belle vie kandi asala alors babiloko malamu yango nde to kopia ka biloka mabete ya malamu to kopie ya mabeto bwaka ndengo wana nde balobi ya malamu to kopie ya mabeto bwaka alors soki mutaza na ye malamu soki mutosala ba œuvre malamu esengeli to ya kape kobetela ye maboko na chaîne na biso to sayela ki fanatisme te na boyi ba commentaire ki fanatisme ke oyebino ke muto amabe oyebino ke muto sela kana ye mabe oyebino ke muto tambone mabe muzo ya ko commenter to commenter na ki fanatisme te to félicitaka muto to monike aokende liboso to zoya ko féliciter muto osaba œuvre malamu o to mona na misu to zoya ko féliciter bongo nde ezalaka na ya gabinde bazaka na belle vie kandi suzaki ba comédien musuma oke matanga te lelo bofingi belle vie ake matanga belle vie kutake matanga simple boy polo kana pantalon bino bolinga kalata ni yoji yamba moto yango nde bolingaki matanga souvent belle vie azaka simple alingana ete komila tseke ona lata ke lamba griffe ona lata ki boy belle vie alinga komila kisate azaka simple meli koloba te ka tambola rani bino bomona ba comédien musu bakanga basuke maboko bakanga bomona ba bakanga mais belle vie kanga suke maboko azakuna te akanga suke maboko alekine na TV ezaka te po leka na TV fatia kabelo milai fatia makeup ya leka kana ina ndenge nyonso don ndenge nyonso kamera ko kutela ye aza akozala na ye prête ya koleka na TV siko boya ko finge poani est-ce que bomba njoto te bato bo finga musu yo so boulot que sombela mba 400 500 600 $800 même mais ye a boulot ko sa makamu sus $800 na boye bien na combien de sekasima botika ko bo finga Poutine boyo critiquer Poutine ne lambani o boyo critiquer le botika ko alati polo na yena pantalon na matanga zaki na l'aise akangsi pe kai na mutu azalaki à l'aise azalaki na ya l'aise ebika yene ka matanga pamba esa na ngelo côté azalaki na ye très à l'aise alors toyaki ka kopesa ba félicitations na Poutine na biso toyaki vraiment kopesa ba félicitations pour otali mafinga ya batute otali te comportement ya Gabi otali te ndenge ya Gabi a critique kayo otali te ndenge ya Gabi a leka na TV pour na ko salir otali yango te mais otalaki non bolingo oyo za nango envers ya Gabi yango kendaki ko se représenter na matanga wana yango po kendaki kopesa contribution na yo pour otalaki amour o bozaka nango yo na ya Gabi. Alors merci beaucoup na batunyo so obolanda X Botelo TV bandeko nanga to sala kara bolingo donc sala bolamu na batu po oyebite lobi nani akofuta yo lelo batebele bakoma bo sala bolamu pona comportement ya batu mais continuer ko sala bolamu nzambe nde akofuta yo. Alors merci mingi ceux qui zambala no ya liboso otombe na X Botelo TV ndeko nanga esika nyonso ozali o s'abonner o commenter o like au partager nzamba lola akopambola yo. Alors
panza video oyo panza yango partout na WhatsApp na ba story na yo na ba statut na yo panza yango nzamba lola akopambola yo wana tokutani à la prochaine occasion bisous bye